Boza ebele liboso etando iki topesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya tozali kofongola magazine na biso na manaka oyo. Église des enfants ya Mangembo Bandalungwa elongo na motambwisi na yango batalisi na biso lolenge nini département yango ekambamaka. Rachel Liwala azalaki wana pona compte ya magazine chrétien na Lingala. Mangembo Bandalungwa ebongisi pona baboti nyonso église des enfants tope etonga ya bana na tina ete bana na biso bango pe bazwaka mateya oyo elongo bani pona bango na boye mpaka tope ancienne Rachel Kasonda Etai motambwisi ya etonga ya bana ye alobi boye. Comment ça se passe? Toza globalement on a 5 départements. Toza un département ya évangélisation où s'occupera na évangéliser bana ko mbabano ba ya bala sika l'église des enfants comme Mabango, Kolaksabango, Kotanga, Lilobanzambe, parce que nous avons un club des amis de la parole où on apprend aux enfants la méditation. Dans un département, il y a intercession, on va prier pour Naba Bana, dans un Kamoko, on a parents, Elibiso, dans un Landelango, de près. Dans un département intercession, dans un département culturel, c'est un département Oyo, mettant en avant les talents des enfants, là où il y a la danse, il y a la poésie, il y a les chants, et c'est quand on met en valeur, là, ils mettent ça au service du royaume. Et puis, dans un département intendance, il assurera bien sûr, salle nabisseuse à la propre, et assurera qu'entretien, équipement nabissonionso. Dans un département social où on va vers les enfants qui sont dans les besoins, base à l'église des enfants, base à la Libanda, la prison, la orphelinat. Nous avons un département social qui s'occupe essentiellement de ces enfants qui sont concernés par cette catégorie. Donc ça c'est vraiment globalement fonctionnement nabiso de manière globale, de manière organisationnelle. Mais l'activité nabiso tozalaka na 2 cultes chaque dimanche. Dimanche tozara na premier culte. Premier culte nabiso na bandara de 8h à 9h30 parce que chez les enfants c'est 1h30 des cultes et puis deuxième culte nabiso pezali tobandi de 11h à 12h30 pour le deuxième culte. Ba culte nabiso a constitué une dernière. Alors à liboso faut que chez nous l'église des enfants on commence à l'âge de 3 ans. À partir de l'âge de la scolarité, mon enfant qui ici 3 ans a commis à l'église des enfants et ba classe nabiso ça réparti par tranche d'âge. Nous avons une classe à 3 à 5 ans, nous avons une classe à 6 ans, 7 ans, nous avons une classe où on regroupe les enfants par tranche d'âge. Pourquoi? Parce que justement, les enfants n'ont pas tous la même capacité de compréhension. Enseignement européen, ça pas bana, européen, ça n'a pas mécolo, ce sont les mêmes versets, mais on adopte des méthodes pédagogiques différentes. Et ce qui fait que la classe Nabisopé est organisée bongo par tranche d'âge. Chaque dimanche, l'été à moko, verset moko. Bana ya 3 ans, ya 17 ans, presque 18 ans, toté ya bango nyon so verset moko, mais avec des méthodes différentes adaptées à leurs âges. Voilà globalement comment on fonctionne. On est là au premier culte. Pour les parents qui viennent au premier culte, ils viennent laisser leurs enfants ici. Ceux qui culte ici, les parents peuvent voir deuxième culte aux à peine la deuxième culte pour encore recevoir banawana. L'église des enfants est là pour accueillir vos enfants, pour les encadrer sur le plan spirituel, pour s'assurer que bana bazoko na ba valeur ou eza ba valeur chrétienne, ou ba ozana mo besoin na vie na bango mobimba sur le plan professionnel, même durant leur parcours académique, leur parcours scolaire, ils ont besoin d'avoir des bonnes bases pour ba évoluer bien pour ba za la batoma longa lobby. Toza na église de Mangembo effectivement, sur komika na église de Mangembo na bula numéro 1 bis na commune Bandalungwa. Au Touni, les bâtiments de l'église des enfants et Karamina bâtiment administratif. Sur au Komika na Mangembo au Touni, Bakola Kisayo, Tozali wana, comme nanga maman Rachel, je suis là, Tozala Raona, tous les dimanches. On est là pratiquement toute la journée les dimanches et nous sommes là également le mercredi à partir de 17h. Ndeko moboti eza malamu mingi kolakisa bana na biso nzela ya Nzambe pamba te Biblia ezotalisa na biso te lakisa bana nzela ya Nzambe po soki bakoli batambola na nzela mosusu te maloba ya Nzambe yango wana. Pasteur Blandine Teka ya Mangembo Bet Peret a bengisi ba mama nyoso na chaîne de prière ya chaque lundi. Bolanda na micro ya Rachel Mavitidi. Naeba lalite biso pe bana na Nzambe tokolala soki mokete po munguna atelemi lisusu na 2025 oyo natina na yango Pasteur Blandine Teka ilongo na chaîne de prière ba mama ya chaque lundi na Mangembo Bet Peret baza kokoba kaka kasi po na poso oyo ba mama bazalaki wana bazangaki maloba te. Tongo ya lelo papa na zana esengo parce que Nzambe asaleli biso ya minene
nzambe esika oyo akosaka te soki tozoya tokangami na ye parce que azosalela biso bikamwa oyo ezomonana na biso neti ngai moko nde natelemi naza litatoli eza pamba te oyo nakangami na ye mpo nga nasambela awa te moninga ameminga me namoni loboko ya nzambe yango natikali fidele na kati na esika nakobenga bango baya ebele baya nzambe aza kati na esika oyo biso tozomona bilembo na ye eza lisolo te biso moko tozomona différence eza entre mutu oyo amoni na oyo ayoki me nga nayoki te me namoni nabengi bango baya bamona oyo nga namoni vraiment nzambe asala ebele na vi na ngai ebele na bapriere lundi oyo donc nzambe asala ebele nga mpo naza témoignage donc naza témoignage vivante oyo nzambe asala na bapriere lundi oyo nzambe asali soka ya minene ebele bileka awa chaque lundi elekaka bien ya minene batémoignage si batémoignage surtout bandi olobango awa ti lobi osila te. Pasteur Blandine Teka ye mpe alobi na ntina na yango. Alors nayaki mpona te ya me namoni molimo na nzambe ekambinga autrement nde ememaki biso na bapriere soki omoni lelo na priere lelo tobazaki mingi na makambo ya origine donc na parle mingi nazalaki na bandaki priere na nga na psaume de David totangi psaume 91 totangaki psaume 23 l'éternel est mon berger ke nzambe aza berger na yo aza ya yo mais comment citation ekoki kotika l'éternel eloko ekoki kotika l'éternel ezaka yesu mais nyonso oyo eza comme citation fo leka mpo nyonso eyoleka ka liloba na nzambe ye moko nde atika l'éternel donc citation eza na bomo ya moto ekotika l'éternel te yango lelo tolobaki na bato basambela David azoloba na psaume 23 que l'éternel est notre berger nous ne manquerons de rien donc nzambe soki aza berger na nga na ozangelo eloko nini oyo ezoya na mipepe oyo bazokana basala oyo bazokana batindela yo oyo bazokana ekokisama alors totalisaki yango par rapport à parole na nzambe mpe tobondelaki ke oyo nyonso eza bamipepe baflèche nyonso ezoya na bamidi ezoya na butu esimba biso te esimba bana na biso te mibali na biso te mabota na biso te alors nayaki kovanda lisusu na likambo etali origine tozoloba makambo makelemba mpo toza bato toyambaka baka ebele eutaka baeglise ebele tozomona baka ezoya awa eza somo oyo moto azoya koyebisanga alobi ke biso ndenge toza boye biso nyonso ntango tokomi na baage oyo tokoli toboti bana mais tozokomprendre te bato bazokufa ya babana na biso bajeune fille babandi okende mais toyei kocomprendre après ke eza nini eza likelemba baboti basalaki na bawenzela bango nde bandai koteka na bagambela na bazana mais lelo tokoki okende mais ntango ekomi na tour ya mwana mobali wana kimi awa alobi te nga nalandaka bino nga na kimi nalandaka bino na priere naza mwana mobali me nalandaka bino chaque lundi mama tala problème ezoleka boye mais sikoyo ekomi tour na nga nazocomprendre te na ovanda kaka boye nasali crise nga mapa mokolo boye nakoli boye nabela te na bamaladi wana te nazobosala bacrise moko lokola epilepsie euti wapi etoyebi te alors nde tovandaki na baorigine ndeko mama ndeko elenge mwasi kolala te kozanga te lundi oyo ezali koya na makanza 62 Chabagambela na Mangembo Bet Peret na commune ya Ngiringiri. Na boye totikali kaka na ngambo ya Mangembo Bet Peret na poso oyo toza bongo na saison de prémices na pasteur Patrick Tsasa. Pasteur Blandine Teka alobi na tina yango bolanda ye na micro ya mama Rachel Mafitidi. Ah ok, en tout cas tozalaki na pasteur Jackie na tapesi mbote la révérende Jackie, elle nous a abondamment béni. La fille de mon père apambola kibiso kaka ndenge alobaka na douceur wana avec français raffiné. On était vraiment bénis. Nzambe azwa lokumu. Alors semaine oyo tozana pasteur Patrick Sassa. C'est un homme bien. Papa moko aza na témoignage ya malamu. Papa moko aza na foyer na ye stable, aza na témoignage ya malamu tolingaka ye. Et puis ye moko alobaka aza mwana tata na biso. Aza mwana évêque Espérance Mbakadi. Donc ye po na ye awa akoma lokola mwana ndako. Donc tozana pasteur Patrick Sassa na semaine oyo ye azo continuer toujours. Azo parler biso toujours sur la saison de prémices. Ako continuer akoya na sous-thème oyo akoya nango oyo biso tokoyoka lelo. Alors semaine mon toute la semaine tozo continuer biso tokende ko clôturer. Oui le 31 ça c'est vendredi mais toko clôturer tinaye ti dimanche. Au dimanche tozana célébration. Il faut to célébrer nzamba songa biso na ba jeûne de prière, ba misu ba kati, ba misu ba tension, ba estomac, nzamba soutenir biso tokoma quand même na suka.
nzambe atata na biso Espérance Mbakadi apesi biso makasi. Na profiter na saluer mon père Espérance Mbakadi, je l'aime beaucoup mon papa. Apesi pe mbote na kombo na Yesu. Saison des prémices na église centre de lucidité o ekamba makabongo na prophète Samuel Benirima pona bango milulu yango ekobanda mokolo ya lundi 27 février kino mokolo ya vendredi 31 février 2025 na pokwa ekozala bongo na ngonga ya 17h kino 19h kasi bakosukisa yango mokolo ya dimanche na tongo na ngonga ya 7h kino 10h30. Église centre de lucidité ezwami na avenue Lisala numéro 83 na commune ya Kasavubu à Sosa Shaba. Boyei malamu na kombo na Yesu. Nde na elema oyo to sukisi magazine chrétien na biso lingala ya mokolo na lelo kasi poto kabwana bino bolanda nini oyo makomi na Nzambe elobeli biso na pokwa na lelo. Tokomi na suka ya magazine chrétien na biso lingala bozalaki ebele liboso etendo eke pona kolanda yango topesi bino matondi mingi kasi pona mokona lotika ete kimia na nkolo ezala na bino o mabota maso tokutani bongo na mikolo mizali koya. Ciao.